Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote ezanga bino se Rebecca na yeko partager na bino émission oyo. Lokola nga pe na partager na bino pe fubo partager on baninga musupo nga pe na zwa ki na koko bomba ngonga moko, mais na bombi ngonga mote na yeko so na bino pe nde bozwa pe bo pesa ngo baninga musuto partager pe na vidéo émission auto partager mon mikolo na zana posa aide na bino vraiment ba nyoso balanda kanga pona et partage parce que toza marmebele tant ce koki to bimisa o nyoso nkolo pesa biso to chango na itandeke po batubele ba landa yango amen. Totika mama ona maboko ya kolo Yesu Masiya confession na biso ezali na boyebe ezali déjà na Romain non to toza na posa ko tanga Bible ko funga Bible teme des eloko to tangi deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois eza passage ya muke faut etikala biso na motu wana na makanisi na biso to fungoli Romain na kati ya motema bo fungola Romain na kati ya mitema na bino to fungola Romain 10 to bandi ko tanga na 9 fungola Bible oyo eza na kati ya motema na to baki makomi oyo eoza esuka te to simba kana maboko to bana luka kaka na befort na lisungi ya molimo mosantu ko cha Bible na kati ya motema na biso poto ebite bato kola mukalobi bakotumba biso memba Bible l'essentiel to arata na 2 verset 3 verset ko salisa biso lobi pe to fongoli ba Bible na biso na motema to kangi misu tozo tanga Bible na biso na Romain 10 9 to bondeli na komba Jova Shama papa to eli boso na yo kolo to fongoli makomi na kati ya mitema na biso na Romain 10 na 9 yo lobi to yamba yo to tatola ya omoni biso to tanga makomi oyo sunga biso molimo mosantu Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika ya solo wana ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango polele na miso ya bato nzambe akokomisa yo bosembo pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te pamba te ekomama boye wana 13 moto nyonso oyo abondelaka nzambe akobika bato nyonso babondelaka nzambe ya Israël nzambe ya bosantu le créateur de toutes choses nalobaka le créateur de toutes choses donc place wana bato lobaki ya solo il parle de véritable Dieu parce que le créateur de toutes choses azaka moko mokonza l'univers azaka moko donc mutakoko se tromper na kombo ya Jésus to so apesa mwana kombo ya Jésus abengaka Jésus ya mwana na église mais le créateur de toutes choses mokonza l'univers ba pesa photocopie te po moko ta sala lokola ye donc aza moko azaka mibale te kembo lokomo ezonga na nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob nzambo abateli biso apesi biso pe mamokola lelo tokutani lisusu par sa grâce par son amour Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a donné la sagesse qu'il nous a promis dans la Bible des psaumes 32. Na psaume 32 apesa aloba ki apesa biso mayele aoloba na biso nini otokokoloba. Donc kolelo oyo eza grâce ngolu pana nga eza nzamba salinga grâce mayele ya bazoba na moni puissance na ena bomo nanga yango moni molimo azwa charge pe contrôle ya vidéo ya bomba biso na makila na ye. Amen. Na pamboli nzamba bo santo. Na ekoso na gouvernement congolais, peuple congolais, o nyonso nzambe atie biso en cœur, atenga ndeko na bina cœur ezali toza na posa ya peuple congolais alamuka. Peuple congolais lamuka parce que nzambe azozela biso to telema to senga ye lisungi. Nzambe azana posa to senga ye lisungi aide. Bolimbisi libota na kolo nzambe oyo tozo sambela azana bomoi muto apesanga na yo pe ma peuple congolais gouvernement Congo azana bomoi alors nzambe wana azozela biso to koma na maturité moko boye pe na connaissance moko boye pe na conscience eloko moko boye nzambe azozela biso quelque part et depuis Dieu abandé kozela biso azozela biso aozela biso ti sikoyo tozopusana te ne siko nzambe azozelela biso peuple oyo nzambe aza na plan merveilleux pour na Congo
yango wana bakongole babanga te. Naza ndeko na bino ya mwasi, Nzambe alingaki ye moko akolobelanga mpona mboka Congo, mpe ayebisanga pourquoi bitumba oya na Congo mpe mpona nini nalobi na oloba yango. Makambo Nzambe ayebisenga mpona sengi lisungi ya bachaîne mosusu oyo eza Congo po civil soda mutu nyonso azwa information oyo kolo akordaki biso na lisungi ya molimo na ye. Nde nini mboka na biso bitumba ekokota, ndenge nini bato baza na poto makambo osama ndenge nini mpona bakongolo baoza na poto wana baotala yango na chaîne nanga awa po etali biso bato toza na mboka libanda oyo baotala awa bakoluka bapartage yango na bao babona te basabone na oyo bapartageaka te bosembola vraiment loboko na partage vraiment parce que na moment oyo toza na temps lisusu ya makambo te futo lobela makambo ezoya mpe nalobaki na bino bamama oyo bolandaka nga bokomaka na kati na bino elobi te bato nyonso baobunga na kati na bino eza bato bazala vivant bokoma makambo oyo tobandi siko koloba lelo to note na badate to boyeba makambo nini oyo servant na bino bolandaka alobaki nde kosunga bino na mikolo oyo koya nsima so bokobaka kolandanga to bolandanga ete bokangamaka te na bato oyo bazoyela bino makambo ya Nzambe oyo aza te na bomoi mpe makambo wana eza pe te na bomoi. Donc toza na Nzambe aza na bomoi deke tozobondela ye deke tokangami na ye deke tozobanga ye Nzambe wana kokontinue toujours kosalela biso ya kokamwa pe ya minene. J'espère bolobi amen. Bonote na mboka na biso Congo Nzambe aza na posa ya komona biso tokola. Nzambe aozela biso quelque part mais biso toza ko avancer te. Biso toza ko avancer te. Pe esali ngai pasi kotala o molimo azoloba pona libota Congo me kotala mateya oyo eteyemi na Congo eza lokola biango moni ke peuple congolais aza nanu kaka na conscience te ya makambo ezoyela ye parce que oyo bango bazoloba eza lokola ka normal ndenge ka tovivaka mate ezoteyama nango ka normal ka ndenge teyamaka nango bande banda koteyama me na ta oyo toza eza lisusu mateya wana te na ta oyo eza mateya wana te ta oyo tozali biso nyonso Nzambe azozela biso topusana pembeni na ye. Nzambe azobenga yo ekolo ya Jacob Israel. Nzambe aza na posa na yo oloba koza Israelite me Nzambe aza kozela yo na présence na ye. Pusana olela mpona libota na yo mpona mboka na yo ozali pamboli mpona mboka Congo. De un na ye kosoloana na bato oyo baza na gouvernement Congo nayebi te tokoki konie te parce que encore 7000 na bafreshir deva baal te basali ya Nzambe baza na mboka Congo bapaster bahero baza na mboka Congo baza pembeni na bino toyebi te nini oyo bango bato baza pembeni na bino bazolobela bino kuna na kati ya gouvernement congolais na toyebi te message nini na part ya Seigneur oyo azomemela président na biso na mboka Congo. Je ne sais pas. Omoni na kati ya vie na mona Nzambe koyebisa ngai mwana bino leki na bino ndeko na bino ser na bino ayebisa ngai tala baninga po ozwa mayele. Ça veut dire eza na bana na Nzambe mosusu bana na se na moi déjà Nzambe apesa bao mayele par rapport à likambo nga na olelela Nzambe asunga nga nango Nzambe ayebisa nga te tala mutu ndenge osala zwa mayele pa na ye. Nzambe wana mutu ayebisa nga bongo nazo croire pe bino bakonza mboka Congo botala pe baninga na bino bazalaki avant po epesa bino pe mayele botala pe faso bakufaki po epesa bino ata mayele bino nyonso to bozwa kiti ya Congo bovandaka na kiti wana bokendaka kogumbamela bikeko bokendaka kogumbamela bafe étranger. Je suis témoin, je vis des choses oyo nazoloba Nzambe alakisa ngai bino mo bolobaka bokonzi nyonso c'est la volonté de Dieu nyonso yaka na mokano ya nkolo me mboka na bino boza na Nzambe na mboka Congo Nzambe azali Nzambe wana ozela bino quelque part soki apanzaka bino na stade parce que bosangisaka Nzambe basangisaka ye te me bobandela lisusu koluka Nzambe oyo
boluka penza nzambe oyo na kati na profondeur pe boko trouver nzambe oyo. Nzambe abongwani te, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pe nzambe ya mboka Congo azaka na Congo. Nzambe aza musika te. Bino bobelela boluka na sincérité de boko trouver nzambe. De un, epé na yo tongo koya na yebite so nzamba obomela yo e uta pa banguna na yo te ko uta na yebite na bitumbaka na guerre to nzambe mo muta oboma yo to nzambe mo ko olongola yo na yebite wana nde alakisanga te na yebite mais o nga na yebi ke okokweya mais okweya po anini. Moi je vis pourquoi tu vas tomber na monaki yo nzamba otalisa ngai okendaki na bamboka misatu yo yebi mamu na zoloba na yo mokonzi ya mboka na ngai okendaki na 3 pays na 3 pays wana okendaki kaka kosenga protection lisungi mais toi tu le sais très bien ozwi lisungi wana te ozwi lisungi wana te kobanga eza kati na yo bato bazomona yo bato bazomona kotambola bato bazomona ozolia bato bazomona ozomela mais conscience na yo oyebi ke oza yo te kobanga eza kati na yo longola kobanga zongela nzambe bakoko na bino le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le vrai Dieu. Tonga na yebi na yo kisango na yo na mboka mupaya bayebisaki ngai oza chrétien tomonaki yo na kati na église o basambelaka Jésus de Nazareth comme Dieu mais je ne sais pas, je n'ai pas compris komona yo nzamba talisanga yo na bamboka mususu mais kokende koluka nzambe ya bikeko epesaka nzambe kanda ezala bino bato bolingi bopetre mboka Congo na nzambe ya bikeko na temps oyo osimba jour te parce que osimba te parce que nzambe azwa ovanda ye moko na mboka na ye na mokili mpo asala bagrâce bangolu makambo ye moko akani asala eza plan merveilleux na ye oyo akani asala na mboka na nga Congo akani asala na bamboka mpe mosusu bapays voisin mais ya mboka Congo. Histoire o biso tozobimisa ya Congo mususu eza na yebi te mususu eza yango te wana je suis sûr. Donc libota o ebosani ye libota ebosani nzambe ya solo tobosani nzambe tokomi kovivre ndenge Sodome ezali kovivre bolia bomela boyebi eloko moko eleka te boli mpe koyeba nzambe te parce que tosali banzambe na biso tosali banzambe na biso na tous les coins na yo moko yebi bisika yo kendaka tosali banzambe ya bikeko banzambe oyo tosali confiance na bango mais tozala desi parce que tosali confiance na le véritable Dieu te ozomona nde esika na yebi te epe na yo kokweya na yo eza plan oyo euti epai ya nzambe ye moko to kokweya no kouta epai ya banguna na yo bato oyo bakotrahire ye oyo otielaki motema mais nga nayebaka message soki eye eye po esunga moto aza na bomoi tala na Bible oza chrétien roi Ezekias bapesaki ye nouvelle ki akokufa asalaki nini Bible ezoloba nini tosala mpe ndenge baninga balakisi biso nde basali biso mpe tosala la même chose mpo biso mpe tosala nini tobika sala ndenge bakonzi mosusu ata Bible basalaki bazongelaki nzambe na kati na repentance mpe na confession sincère mpe okobika ata okambi lisusu Congo te ata okonzi lisusu peuple congolais te mais okufa te ovanda na mboka na biso Congo ndenge baninga mosusu mpe bavanda na bamboka na bango esengo na biso bakongolais ezalaka te komona bakonzi na biso kokufa mais esengo na biso mpe komona bino na bomoi ata oza esu na poste te mais mokonzi na biso aza na bomoi nayebi te so naza clair soki bato bacomprendre nga so bato bacomprendre nga te numéro 1 ya mboka na biso atala nzambe ya bomoi atala nzambe ya solo parce que atamboli na 3 pays il est conscient 3 pays na bamboka misato nga kuna yebi bamboka te onga na olobi eza spirituel
bao baza na molimo na nzambe kati na bango batuna nkolo atamboli na 3 pays mpona koluka protection matika ekozwa protection te protection spirituelle oyo akendaki koluka azwaki yango te parce que komona moto akoti awa abimi akoti awa abimi akoti awa abimi seke eloko azoluka azwi yango te. Alors victoire ya banguna na biso bazwa kobundisa biso na mboka Congo euta pa banzambe Baal te ya badie étranger te même ngaso na cour vers camarade nanga même lokola ya za idolâtre donc na kesenga lisungi pa idolâtre na moment oyo ezali ayebi nzambe afuka mata na chambre abelela nzambe nzambe akoko guide biso na bitumba oyo ezoyela biso Congo basoda na biso Congo nzambe asalaki nga grâce apesa nga déverser totanga na bino na lisungi ya molimo mosantu na basoda na biso ya mboka Congo to na peuple congolais na kotanga verset to fongola Bible na biso nanu na Jérémie 31 25 à 26 totanga na bino na Bible ya Jérémie totanga na bino na Bible ya Jérémie. J'espère vous comprendre bato baza na kati ya gouvernement bitumba oyo baolonga ngo te parce que baza na nzambe ya solo te mais na mboka Congo nzambe ya solo azali na mboka nanga Congo le véritable Dieu azali mais comme nzambe aza na plan na ye na projet na ye na kolubango na ba nde na ebisi bino na ba chaîne mosusu o na sengi lisungi pe ko ebisa bino pourquoi bitumba ko ya na Congo projet ya nzambe za nini pona babitumbo nyonso ezo na Congo est-ce que bitumba yo continue toto kominde na finale ou bien to kondede demi-finale de boyeba par rapport à des critiques qu'on a pesaki na révélation nzambe ya Israël nzambe ya peuple congolais ou ya pesaki biso en tout cas baza na kubanga pona bitumbo ezo ya na ko ebisa bino makambo o kolo la kisaki nga na émission oizoya oyo kosunga même ba civil même peuple congolais na ba chaîne mosusu ya mboka na biso Congo. J'espère totanga Jérémie 31 atangi 25 na 26 tofungoli ba Bible totangi na kombo na Yesu Masia nzambe ya solo nzambe ya bomoi yango wana moto na moto akoloba tango nalamukaki nasepelaki na makambo oyo na monaki na pongi yango wana moto na moto akolamuka akosepela moto wana akosepela na makambo ya moni wapi na ndoto to bai to banda na 25 ngana banda na 26 na kopesa to banda na 25 po to ya na 26 ngana tangi 26 bolimbisi peuple congolais na kopesa makasi na ba oyo balembi pe na kopesa bikolo oyo esengeli na ba oyo bazali kokufa na nzala yango wana moto na moto akoloba tango nalamukaki asepelaki na makambo oyo namonaki na ndoto awa nzambe alobi akopesa makasi na bato balembi oui même mokili nde bato bazomona biso même na bamboka mosusu bapays étranger bazomona basoda na biso pe faible peuple congolais pe balemba mais nzambe alobi na tango wana bomona makasi parce que nzambe aza makasi ya bafaible aopesa bino makasi eosalama nde nini bolalaka bobolamuki tu sens force à toi
Peye mo mutu apesi bino makasi bozosepela makambo esalameli yo na ndoto. Nde biso mpe tolalaka nazalaki na nga individu nayebi histoire ya Congo te, nayebi nde bitumba ekota na Congo te, nde nini esalama te, projet ya Nzambe eza nini nayebaki te. Nalali un nuit ka comme ça, Nzambe moko aye abandi koyebisanga makambo avandi pembeni na nga abandi kosola na makambo oyo toyebi tokosolola mpo mokili mobimba soki ntango ekoki bayeba makambo oyo Nzambe ayebisaki nga mpona Congo koma bitumba ekoya na mboka Congo. Nzambe abi apesa bino makasi ndenge ye moko alobi. Na sauté Jérémie 31. Jérémie 33, 6 à 7. Donc, on a Jérémie 33, 6 à 7. J'espère que vous comprendre que les analystes moko koyela biso batu na biso bakolala bakolamuka baza isusu bino bando kanisa te bazali. Yango na botika banguna na biso bamona ke baobeta biso po baleki biso na makasi, me baleki Nzamba bo santo biso to sambela na makasi te. Natangi loba na nkolo kaka na même Bible Jérémie 33, 6 à 7. Kasi sima na kosalisa Jérusalem na bapasi na yango pe na kobikisa yango na kosala ete ekoma lisusu makasi na kopesa yango boboto pe kimia. Seta lobi nini? Na kobongisa mboka ya Yuda pe ya Israel, na kozongisa yango ndenge ezalaki liboso. Eza na bapaster mosusu bate biso balobi tokomi na temps de la fin ta malamu ezala liso te, parce que baza en révélation te. Bible lobaki eza makambo ekoya baguerre bitumba famine ekoya, mais bato baokanisa komi suka, mais eza suka te. Pe na oyebisa bino nde nalobi wana eza parmi plan oyo Nzambe apesi nga mpona mboka na nga. Mais makambo nyonso baguerre famine oyo ezoya par le monde entier eza po approcher biso na fin. Nzambe alobi eza po approcher biso. Donc faut pousser vers la fin, mais ce n'est pas la fin. C'est Dieu qui m'a dit ça. Vous pouvez le demander na bato bazana lisungi ya molimo mosantu pe na ba prophète ya solo et ko poussa biso na suka me eza suka te. Ça veut dire toza na opportunité na chance ya kozwa promesse au kolo apesi na ekolo ya Israël. Lokwa naza un peuple congolais naza na mboka nanga, ça veut dire ba konzi na biso babanga te, bao baza pour Congo babanga te. Bomona te ke boza mukie ke ba obotu la bino Congo. Omoni bitumba o tozoke ko bunda na opesa révélation na yango ndenge nini koyela. Bitumbo koyela ndenge. Ata boke ko s'associer na batu c'est faiblesse. Ata boke benga ledi pa batu wana ba osolola suna batu oyo babundisa abiso. Baza déjà ensemble. Donc basangani mais biso nde toyeba te tozokende vers bango. Na opesa o conseil mokonzi nanga zo autorité. Zo autorité. Bunda pona souffle ya suka nde tolobaka mutu so comme na suka abunda kaka même bitumba ta suka komba suka soka longi Nzamba zo lokumu soka perdre Nzamba zo ka lokumu. Mais oyanga na opesa o conseil ta ki papa nanga mokambi mboka nanga, donc izongela Nzambe ya solo, zongela Nzamba solo. Nzamba za na posa eshuba idolâtre te na mboka nanga. Yango moniki Nzamba linga changer. Alors Nzambe po a changer, Nzambe azalaki na projet ya kovandisa nani David na kiti ya bokonzi. Mais Saoul aotika kiti ya bokonzi facilement te. Alors esengelaki bitumba eya po mokonzi na biso abunda Saoul abunda epe abanguni bomaye. Taka kufa. Eye Nzambe epe abanguni koche amibomine pe na emoko. Donc epe abanguni joyeux. Mais nyonso wana c'était dans la plan de Dieu parce que Saoul a yokelaki yango déjà siko akende ko convoquer ba mort.
koto akenda oluka Samuel na ndako oyo ya moto akufa akebenga moto akufa asolola na ye. Les mêmes choses pe makambo bino bozosala ya kokota contact na besprit ya bato esi bakenda esi bakufa. Bible ezoloba ya pas de relation entre les vivants et les morts. Besprit wana boso wana bango eza sko besprit nini oyo ezwaka ba incarnation wana po bino bokota dialogue na bango. Nga kutu na repréciser ba place oyo kendaka te parce que nga nalingaka ba débat te. Mais yo yebi ba place oyo kendaka. Si tu regardes cette vidéo, tu le sais que cette femme m'a vu par les yeux spirituels. Je te vis. Ba place oyo koti. Moi na moni yo koti ya obimi esimbite. Okoti ya obimi osimbite. Okoti ya ngamo na moni yo. Soki vidéo nzambe alola. Ona sambela kasale komela yo tali yango loba non. Elle m'a vu. Et na koko lobaka angate. Keto yebi ndenge bitumbe kote na Congo solution à Congo te. Eza na ba servante musuto ba serviteur o bazana bosolo batambwa na obanga nzambe bango peto mususu ba yebi makampe place tozokende. Pona bino peuple congolais bitumbe ko yato e ko yate. Est-ce que guerre ekokota na Congo to guerre ekoyate? Guerre ekota na Congo. Guerre ya na Congo bitumba déjà ezalaka na Congo mais bitumba tozokende eza bitumba final. Natangeli bino lisuli loba na nzambe na Isaïe. Toso fungola ba Bible na biso na Bible Isaïe. Isaïe alobi nini? Kola bengi biso na Isaïe kuna lobeli biso nini? Isaïe 41. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Totangi verset 1. Ngana on sauté mais bien botanga o mobimba. Et aux amalan pona liso na bino ponga na émission. Yahweh alobi bino bikolo ya mosika bo fanda nie pe boyoka ngai. Bozala molende banzambe ba mimonisa. Bapesa ngai eyano ngai na bango topusana bongo to banda kosamba na miso na bino. Fubo kitatina se bosi sango mobimba pardon na bondeli bino bosi lisa Isaïe parce que ngaso na teng na ngana pe explication. Alors par rapport à la vidéo toke na ba minute ebele pardon mais botanga mobimba ya Isaïe 41 cité peuple de Sion, peuple de Dieu, peuple congolais, bosi lisa Isaïe 41 bosi lisa Isaïe 31 et Jérémie 31 et gosunga bino. Alors nangam tu natangi kaka ya liboso pona ni bitumba o ezo ila Congo pona ni bitumba ezo bunda na mboka Congo. Na koyebisa bino na baba mission na laki bino bitumba biso tozoya na o biso to komi nango na etape biso to komi nango to bunda esu bitumba biso mote. To bunda esu komba biso mote parce que déjà balongi biso banda babanda kolonga biso banguna na biso balonga biso kaka. Parce que tu abandonné le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bazo yemba, bazo bina. Musique ezo betama na Congo, musique religieuse, mais inspiration na ngozo utawap. Je vis les mamas, je dis les femmes, au abandonné Nzambe à Israël, mais bangonde ba obini sa peuple o. Nanguya nini, na Nzambe nini, na ba fait étranger. Si je dans le lobby ba kombo na bango na mission oh de dégâts je vis des femmes oh boye bi élevé à dignité ba maman responsable obité maman ko simba ki cité teyete mais dans les maisons démoniaques. Si na opé sabino il y a une femme là a commis ayemba kinze momoko atie de kiti si ni femme on a oyebi sabino azobini sabiso na musique nini yo totale laki yo awutaki na témoignage moko puissant nzamba yo kelie mawauta na pasi na kati ya clip na ye acha denze moi je le vis dans une maison na kamona bimama ope awa na maison o nzambe aisala nini kokamwa
po oza moto anzala lisusu te toyebi te boke olukani deja oyeba na succès oyeba na olongi succès olongi nzala toyebi te pourquoi obungi nana initie yo nana bungisi yo. Donc eza na bachantre oyo bazosala bavoyage astral je le vis donc bazobinisa mboka Congo me na mabinamu ya monde bato oyo bazobinisa bakimi mokili baye epai na nkolo baeleve nzambe na bango babinela bango nde bible ezosenga na pisoma 150 me bato oyo baobinisa bango mabina bazobinisa bango na bafe étranger et Dieu a vu ça. Eza na bapaster oyo deja babungisi maneti na bango vision eza lisusu te révélation eza te baoteya mato na mateya sagesse humaine. Alors bato wana nzambe fa alongola bango nde nzambe olongolela peuple asalela bino échange peuple congolais nde bozokanga servante na bino etali ka nzambe etali yo na nga te mpo nzambe aboma bato to nzambe achange génération etali teke ndenge biso tokolinga mpo makanisi na biso eza nzambe te volonté na biso eza aye te bavoi na biso mpe eza aye te. Alors isaji asala yango na epe ya monguna aosala yango ndenge Babylone eyebundisa Israel aobenga ekolo ya Babylone serviteur na ye batanga Bible ozomona bazoya kobundisa biso. Est-ce que bazoya kobundisa biso ka po bango mo basantaka mposa babundisa biso ou bien eza inconscience na biso na ndenge tobandone ye nzambe ya solo nde elukeli biso bamalédiction nyonso lisuma oyo botutu oyo na oyo baprésident mboka na biso bakotisi biso d'abord tozana na baproblème oyo baprésident na biso ya minene ya mboka oyo bakenda bakunda bato mibimba na mboka Congo makila bainose ezoganga nzambe alobi mabele na biso eza suye. Alors bato bazosuye yango lisusu bakonzi su bayeba opesa isu kanda bozomona. Alors faut changer na gouvernement faut changer na militaire faut changer na église faut changer peuple à restaurer peuple aosala yango ka lolenge nzambe alingi ka na volonté na ye na plan merveilleux na ye yango Israël prépare-toi ke telema na prière epe ezoya. Est-ce que ozala ka ya ennemi to nzambe aza na derrière yango po apesa peuple au leçon azongisa bango bato pe apesa bango makasi oyo alaki bango na Jérémie 31 25 à 26 aza makasi ya bafaible tobanga te parce que Dieu est parmi nous. Bitumba oyo ozala bitumba banzambe bobanga te peuple congolais parce que baovoisi baaudio ezotambola bitumba ezoya me bitumba ekozala mpe bitumba ya banzambe. Nzambe alobi na biso yango na 41 no na Esaïe ke tobenga banzambe ya bapaya. Ça veut dire so tosilisi komba na mongonia soki ennemi ya Congo ki epe na ye eleki ya biso makasi peuple congolais tobandola nzambe ki alongi territoire congolais wana bomonaka baobundela mabele na biso ya Congo bali bazwa mabele ya Congo moto abotola biso mabele ya Congo aza te bokanga na baki bamama tokomaka moto abotola biso mabele ya Congo aza te moto abotola biso Congo ekoma peya ya bango nde bango balingi mpo bakonza Congo bazwa Congo baza te bazwaka tobunda na bango match ya suka bokoma makambo nalobaki na bokomaka po to makambo ekosalama nde boyebaki ya solo soki kolo nde moto alobelaki nga to te bokoma makambo aosala yango na ta na ye na ngonga na ye me yeba epe bitumba oyo soki ebundami ennemi moko te ndenge bango baoloba baovanda wana Congo sa congolais me bavanda po bazwa oyo nyonso bao balingaka bazwa baokende yango epai te parce que baobunda bitumba oyo na nzambe. Bolanda émission mona osala na nsima na otyango na chaîne na nga me elongi na nga ezala te bomona biloko mosusu na otiela bino wana bavideo mosusu na otiela bino mpona lakisa bango ke basoda nini okolo aprépare abunda bitumba ya Congo mpe nalakisa bino baimage ndenge nzambe alakisanga ndenge Congo ekozala ndenge Congo na bino bona Congo wana ekokoma mpe plan Congo ndenge bitumba ekoyela mpona ni komba ezoya mpona ni mpe bitumba ezoya nayebisi bino maki ya kobandone nzambe ya solo na souffrance na biso
nzambe alinga kata likambo na biso parce que aza nzambe juste aofrape biso me obeta biso ndenge abetaka banguna nyonso te, aobeta biso ndenge abetaka binemi nyonso te, aobeta biso lokola obeta bato bamotema mabe te basopi makila na biso ntango nyonso. me soki tokufi ebele tokufi mpona buzoba na biso bandeko na ngai, tokufi mpona kozanga mayele connaissance ya kozanga connaissance mpe bato te baza na histoire vrai ya mboka Congo mpona kopesa peuple congolais okogide bango na voie ya malamu. donc baoyo bazopetre comme na public bazopetre bango mabe, baoyo bazopetre babrebi ya nzambe na kati église par rapport ya ta na ngonga oyo toza mate ezoteya malelo baopetre mabe. yango nomoniki nzambe alingi lisusu te, alingi lisusu te, ye moko atomboki azwa kolongola bato na Congo, azwa kolongola mpe akoboma nyonso te, plan na ye aoboma nyonso te, akotika ndambo nyonso nde na bina oloba nyonso na babisika mosusu me bolanda ngo mpe nzambe osonga na kokota mpe ndambo na chaîne nanga awa. donc aoboma nyonso te, bato oyo nzambe akoselectionne ezala yo na nga bato tobangaki le vrai Dieu oyo tokangamaki na rocher wana, tokangamaki na libanga ya lo nzete ya bomoi mai wana nde vi na biso, donc toza toujours na bomoi. na bao babandonaki nzambe, bao batikaki nzambe bakomi bato ya kopona parce que boyebi bato nyonso mabe bakufaka te. nzambe soki bato nyonso mabe bakufa mene ya mokili bonga nyonso azaka na parti nzambe aponaka, me bato aopona eza esu bakoba na kindoki na bango te nde bao babikaka na kindoki bazokoba kaka, eza po achange matati na bango, achange makanisi na bango, achange lolenge na bango akovivre, babandone ba mauvaise voie, batalela voie ya malamu ya nzambe ya bosantu. j'espère nayebisi bino ki batraître baza deja na Congo, banguna na biso tovandaka na bango deja na Congo, na bina bemission wana na opesa bapays oyo bazali, na opesa bamboka oyo bazali, na opesa baville oyo bango bazali kovanda deja mpona badetruire biso mpe eloko nini oyo biso tokoki kosala na moma oyo tokotala yango na émission mosusu. tika nzambe ya bosantu, nzambe ya Israel bobanga te peuple congolais, bobanga te boza na libanda mboka, bosala nde nzambe confiance na temps oyo tokomi, tokangama na nzambe ya bosantu, tokangama na nzambe ya Israel parce que nzambe aza na kanda me biso ndi peuple ni tosali mabe mpe toli koyeba ete kobanga ete kotia misala na ye te. aza na posa aloba, aza na posa asala, aza na posa mimonisa, malobaki akomimonisa kaka te na nzambe kaka kalakala wana toyebi ya bakoko na biso le Dieu d'Abraham, ya Isaac, ya Jacob, nzambe akatiaka bakoko na biso mai mer rouge, yango na kaka te tobanda kotatola. aza na posa asala makambo ya sika me aponi libota nini akosala ne makambo ya sika. alors tant que boza conscient comment beaucoup travailler na ye, il travaille avec les guerriers, a travaille na bapere te, a travaille na bato babangaka te, poso ozobanga enemi na oya obangisa yango moniki aobangisela biso mutu na biso aobangisa parce que mona na kati na ye aobanga mais soki ayebaki ke le vrai Dieu na mboka na biso aza alingaki aluka même na chambre na ye. nayebi baroi na kala baprofete basali ya nzambe basambelaka mpe bakendaka bazamba oyo biso ndeni kaka kolia komela kovoyage na bamboka kitoko babondelaka te, bongo baopetre pepe ondenge nini biso tokokota lola te, biso tokosalela nzambe te, nzambe asola kozala te kaka na escroquerie na lokuta na miyibi ya bapaster non. tala bato bazonie paster na likolo, nzambe na likolo aza te, na bato oyo tokokende na bango wapi. alors nzambe ayebi ndenge azosala kimia mpe boboto ezala na bino basoda mboka na nga. nzambe alobi aza makasi ya bafaible, aopesa bino makasi, bolala bolamuki botondisami na esengo. bato ebele bayebi ke bokoka te me boyebi te ndeni bolonga bataille oyo, me boyebaki nzambe banguna na bino oyo baoya guerre na bino bayebaki so balobaka nisi baolonga bino, wi boza bato so balongi bino me baolonga nzambe na bino te. nzambe na bino le plus fort plus puissant ye nde alingi alakisa na temps oyo toza ke azalaka nzambe na bino. alors baolonga bino me baolonga nzambe na bino te. bosakroche kaka na nzambe peuple congolais, tozongelaka nzambe so totika na biso hypocrisie ya oyo tosalaka na katikati
biso nyonso toa bato ya mabe tomiyebi, totika mabe oyo tozosala, tourne face vers lui, donc tolelela ye asala biso ngolu. Alors banguna na biso so baza na epée, so baza na aide, so baza na lisungi, ça veut dire biso toza bofélin, tomona nzambe wana kose manifester puissant na vie na biso. Oyo nakoko asire bino video komi na suka. Mboka Congo bokoma yango bamama bolandaka nga, nzambe asalanga moteya bamama bokomaka. Mboka Congo même banguna na biso na Congo baovanda na Congo te, po basoda bazoya ya nkolo baoya na Congo. Plan alakisaki biso aosala na Congo, tobeta yango lisolo, tosengi lisungi pe renfort ya bachaîne mosusu eyede biso mpona na partager ba message oyo ekomela Congolais nyonso. J'espère que nzambe abosantu na ngai na interpelle bino na chaîne nanga ke bobanga te, nzambe aza na biso elongo. Soki ke bango bazomona biso faible, mais biso toyebi ke na mboka na biso Congo, nzambe azala na Congo azalaka nzambe makasi oyo biso todoraka. Le créateur de toutes choses, mokonzi ya l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aza na nguya, aza na makasi ya kokangola biso. Tika nzambe wana bosala ye toujours confiance, bolela te, bolemba te bamama Jérusalem, bokangama toujours na nzambe ya bosolo. Nzambe wana osala bino ngolu, aosala bino ngolu po aza na plan merveilleux po na bino, po na biso. Bolanda émission oyo ezoya, nzambe asali nga kere, apesi nga mayele nde na baki alakaki nga mayele na Bible ya Psaume 32 nakolakisa bino révélation nga namonaki, mpe na oyebisa bino lolenge makambo esalama na video wana. Nga image na ngai eza te, mpona lakisa bino baimage mosusu oyo nga namona nga Rebeka na ndoto, namoni yango makambo wana esami place mosusu to na kamwe nabia nazoloba révélation, mais naolakisa bino ndenge esalama. Bino bokoma bozala nango bomona soki eloko bokomaki ekokisami oke place wana bio ekokisami, soki ekokisami bobio ekokisami, parce que oyo naolakisa bino eza makambo oyo ekosalama na mboka Congo, tokita tomata po eza moko ya délivrance na biso. Tika nzamba bosanto apambola bino. Je vous aime beaucoup. Soki na beti bino libaku na video oyo bolimbisanga, soki nalobi bien te nazaka ya mutu, nzamba opesa bino ba servante au puissant o bazana mayele kolekanga po basunga bino bo comprendre bien message que na pesi bino ke batakisi ba perdre sous Congo te, ba sali ya nzambe ya fo ba ko perdre sous ba perdre ba ko bokola sous ba brebis en kolote po bazokamba mabe ezala koto yo ya gouvernement ezala koto ya église bazomema bato mabe parce que bayebi tante bayebi ngonga te balipe koluka mokolo tante mokolo ngonga te, to ba petre te. To soki nayebi koloba te nazaka moto na bandi koloba sika na makambo nkolo, tika ke na bwania na bino au-delà connaissance nanga ya votre connaissance oyo eza so likolo ya kozanga koyeba na nga na nzela na bino na kokoyeba na nde bokomela nga na WhatsApp bosunga ngai to mosu révélation na ngeza na se nzambe déjà bakisi bino su ba révélation mosusu ekosungaka libota congolais to tiango na misala pe nzambe ayeba kosunga bino. Tika nzamba bosantu apambola bino bisika bozali. Je vous aime beaucoup. Je dis bye.